Kiembote kwana ne Kongo. Unu lisolo ekozala na lingala. Bandeko na ngai nazali kosenga na bino nyonso bolandaka programme na biso. Tosengi bo s'inscrire na canal na biso. Kombo ya canal na biso Ana ne Kongo. Ana ne Kongo ezali kombo ya programme na biso. Bandeko, comme d'habitude, programme na biso ebandaka na rubrique oyo. Rubrique oyo soki ebeti nayebi ke moto na moto pa azali mwana ne Kongo oyo ayebi histoire ya miziki oyo makila na ye emataka na mutu. Azali ko se rappeler na histoire moko boye. Makele kai bobange mono. Mama mukono no, uidi mo, kamanta mwenkunga mukono no. Mambo ibobange mono makele ka. Imambo matokulu bange pasi. Oyo soko beti mwana muzombo nyoso tu kobanda na province ya Zaire, kobanda na Wish, toke na ndambu ya Bengo neli Ambridge na Ambridge na Nzetu bazako ningana mukonono kamanta mwenkunga mukonono. Mama Mimi Chamindele oziule mati mama ibobe unu batalema di leme unu Simon Bongu enge kanunda tisi unu mavenge unu Simon Bongu unu Samulweke Pangeto Kingi Vako unu Kokwele Manu George Sandi mamengi kutwekilangi manu kase pangi yakwe unu baekidi Samulweke apangizama Ndevo Ana ne Kongo Nzevo Ana ne Kongo awa widi nkunga emenga mgona tombukina muludo emenga ilweke kuntu. Bandeko na ngai Nzoluvonda Leonardo unu uzule matu lelo yoka ngai oyo ngana koloba manu ngombu masivi manu oyo na koloba lelo epi tango na kosala yo interview na si semaine oyo parce que manu to bengana tukuta na semaine oyo ya moi oyo ya mai donc makila na ngai eza ko ningana na ndenge moko ya nzoto na ngai Manu Zakaria Dioku Pilula Irmão Ushora Pastor Tsimba Irmão Maître Jibril Ntoko mbone wao itoa mona boye tilu mukakaka kansi kondel mavembo
Francisco Pinto Chico Mutamutu di Matondo. Nzevo tangu tale video kukala ingindu kukansi si sasula ndeko nangai Simon Mbongu emono kamba ikamba ngeyatu Simon Mbongu lumona nge bobo kapanyeno kumono mvuidi mono emono ndiona pangya mone utuke yani nalunda tine nzimbu bonde Simon Mbongu enzimbu ndidizo ezo nzimbu nalikalabo nzimbu zetungile nzo ngele tunge tite nzo umgona sikubona nzimbu tupele bo tungile nzo kasi yemoto lutumini na bonda pangya mone utuke yani makile kimomo já tarde Mutamutu salu bengengeye salu kembote Omo Gabi baba iku baba kasi kilindi kubuna ko nana wina ngembuta fuka kufuta engediaka nana kundanda kinga ze mamengi zenge mkona lunda muni nanga bandeko ndeko nangai oyo abenga kinga na Hollande ndeko osala kinga esengo pe namona ki emotion na yo na kosalela yo pe oya yo programme soki na ye na Hollande okozanga te koloba soki pe oye na Angleterre kozanga te kobenga ngai kaka na numero bengelaki ngai tomonana nasala yo interview parce que oyo yo lobaki eza tellement grave na kosepela bayoka yo bandeko nazalaka fier ya nationalité angolaise parce que moi j'ai eu le privilège ya kozala na ba grands-parents na ngai baza ko raconter nga ba histoire ya Angola na peuple angolais bandeko na ngai likambo moko kaka nazalaki mwana nazokola nazalaki aucune idée sur l'Angola mais tozokende na classe na géographie on nous enseignait l'Angola mais Angola on ezaki ya classe à l'ENI on ne voyait pas ça mais tokoli lelo oyo toyebi secret Angola nayebi grandeur ya Angola et puis grandeur ya Angolais et puis grandeur ya ekolo oyo babengi Muzombo. Ici je parle Muzombo le ba Congo de l'Angola. Donc naza ko tiango na globaliser yango ya Kabinda Zaire na Wige. Et lelo oyo je raconte des histoires sur les Angolais. Dieu merci, ba histoire naza ko raconter ezokoma partout na monde. Bandeko boza ko benga ngai naza ko remercier bino na fin ya ker nanga. Nazwaki appel ya Hollande ya ndeko wana na komaki na kati na yo na emotion na yo na fier ozaka nango na ndenge yo kolaki ye kozala Angolais. Dieu merci. Mukolo mosusu nazwaki appel ya ndeko moko avanda kabena Hollande kaka ye kombo na ye Nkwapaka le gouverneur Apache Bora. Vraiment merci. Na nyonso lobaki na ngai etikali na motema na nga. Mukolo mosusu nazwaki appel ya José Wanduka. Donc lui il m'avait parlé vraiment avec toutes les émotions nécessaires oyo moto azaka nango. Bomonaki nasalaki vidéo pona ko parler sur l'histoire na ye. Ye albaki na ngazali visike nima. Bandeko nazali fier. Simon Mbongo jamais ye a parlé nga école mosusu. D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur bokoti na Anane Congo ANA espace NE espace Congo KONGO. Vous allez voir Simon Mbongo nande kone mosusu Tony j'oublie encore le nom, un petit à nous, Tony Twengi. Nasalaki vidéo
Simon Bongo azalaki clair na bi kino ye akoki ko nier descendance na yete comme ba ancêtre comme ba parents na ye. Quel que soit où ye azali, mais il est du royaume Congo. Azali mwana muzombo. Nazaka fier na ye parce que alobaka yango avec toute fierté. Et ba oyo bazalaka na ye balinga ye ye pe lokola lingaka bino parce que ye aponaka na ye ekolo te. Ba oyo bakolaki na ye bazali bandeko na ye. Bandeko nalingi kaka nalobela nazali ko répondre le bobo te parce que le bobo nasi na répondaki ye déjà sina yokaki ye mais nazali na bamakambo mike mike lelo na lakisa bino doki tozali kosolola bandeko na ngai bakongo ya Angola comme bakongo ya Congo oyo balingaka programme na ngai bon s'inscrire na canal na biso Ana ne Congo. Soko koti na YouTube obeti kaka ANA N moko ANA space NE space Congo avec K KONGO. Omona ngai na kobima wana Ana ne Congo. Na droite komona cloche eza wana. Et obi ko s'inscrire soko cliquer na cloche wana et ko confirmer que non on s'inscrire. Souvent tout ça la vidéo na YouTube to koti si yango vidéo yango ikozala automatiquement na mire na yo comme ça oza so na tina te yo lukaka et puis okotala yango okotala ba vidéo surtout na sena sala bandeko tozali ba descendant ya royaume Congo et na sala ka effort ba histoire moko oyo ezali ebele oyo eyebanaki te ba histoire wana na raconta ba histoire wana na peuple na biso. Et parmi ba histoire na racontaka makambo mususu ezali ba vérité toko cacher yango te. Et quand ça la makambo ko ça la passe na batu, mais nous devons raconter ça. Parce que yango eko kolisa bongo na biso pe yango eko komisa biso batu. Tout ça na possibilité ya ko passer histoire na bana na biso. Aujourd'hui tout ça na poto nous sommes des réfugiés. Nous sommes arrivés ici comme tous comme des réfugiés. Et en tant que réfugiés tukumeka soni tout raconter histoire de na bana na biso. Et bana na biso baza ko se sentir comme ba européen. L'air moko bana na biso ba komi na soni alba non là c'est mon papa. Akele est mon pai ami amai. That is my dad, that is my mom. Wana tata na nga mama na nga bazoka soni. Parce que ba mindele to bikolo mususu ba noir mususu ba côté mususu peut-être ba Caraïbes, ba latino, ba mona que ah, bino bozaka différent na biso parce que toujours qui tenter ya ko raconter la vraie histoire. Bana na biso lelo oyo bazo bana ba bikolo mususu parce que bana na biso tozo sangisa bango te. Tozo na honte de raconter les vraies histoires que non bango baza ba angolais, bango baza ba congolais, ya lingala, ya ceci, ya cela. Bandeko nazana ndeko moko kombo na ye avant na Belgique me semble babeka ye King Vako ou Vako azali mutu moko oyo azali kulutu ya lobobo soki botali ba video na ngai tango lobobo afingaki bazombo namonaki nameka koteya ye moke parce que j'avais vite compris que le bobo azaki tonneau vide. Vous comprenez un tonneau vide, hein? Ça va bruit. Alors poto elingaki trouvé. Et puis natalaki ba vidéo mingi là le bobo insulté Papa Wemba. Le bobo insulté ba vie oyaye, ba mikolo oyaye, ba to bazalaki na ye. Lelo oyo toza na ndeko moko King trop connu na kombo ya King Vako ou Vako parce que comme les qui Congo Vako na tangela bino penza vrai kombo na ki Congo parce que kombo na ezali Vako Soka vrai kombo na ye mais ba bien King on se bien Vako
ndeko oyo aya na poto na ba 1978 aya poto azali pire vie ya Lobobo kaka Lobobo moko kaka oyo bino wana oyo sala ba bulo wana bandeko na ngana poto batozali neti ngai Lobobo azofinga ngai abilanga ngai zobo mono zana mukanda te soki na mukanda na poto na lakisa ye mukanda nanga Lobobo nga naza britannique plus de 30 ans Lobobo oyo eza video ezali te ko ngai nazwa nationalité ça fait 30 ans nazwa nationalité britannique nayebi ke kokamwisa yo zotulanga mukanda Lobobo ngai nasi nasomba ndako na poto ezali parenthèse kaka nasali mpona répondre yo mwa moke parce que ozalaki na aucune idée ya moto ozali kofinga Lobobo oza na petite moko osolaka na ye bosolaka peut-être na WhatsApp aza petite ya palais nayebisaki ye arapele yo alobaki na nga oh non je ne peux pas dire ça mais on se connaît on se côtoie tout ça nayebisi ye mais nalakisaki video na répondaki oyo ofingaki bazombo nalakisaki yango abilaka mais ce n'est pas possible ça j'espère que mwana wana nalobi na yo akoloba na yo aza petite ya palais oyo ayebi ndaku oyo azalaka oyo ayebi ndaku alors au lieu que otuna so ba identité na ngai otuna ngai oyo ngai nazali ye a répondre yo po aza mwana ya ndaku Lobobo Vako vie na yo abila yo kobandela susu te soki oyebaka te ke ye aza muzombo lelo na fongoli yo ke Vako vie na yo azaka muzombo Lobobo na kofongola yo batu mingi yo oyebaki te omoni tangu yo ofingaka bato mususu oyo ofingaka oyo oyebaka te bazalaki sima ya Papa Wemba ba oyo yo permettez bandeko na ngai bolimbisanga mwa moke parce que il fallait nameka koéclaircir bamakambo ya mike epai ya ndeko oyo aza kofinga azwi ba valeur na biso te nalingaki na éclaircir likambo moko oyebaki te omoni Lobobo batu oyo bazalaka na yo nzinga bazalaki nzinga ya Papa Wemba oyo oyebaki te bazalaki bazombo omoni Vako King wana privé na yo azaka muzombo est-ce que oyebi ke Cornelie Malongi azaka muzombo Lobobo nazo yebisa yo est-ce que oyebi ke Cornelie Malongi oyo yo okanga ko botu na Cornelie Malongi botu na Kingani est-ce que oyebi ke azaka muzombo Lobobo oyebi ke Papa Wemba oyo yo zolobela Papa Wemba oyo yo zolobela parce que azaki mutetela po yo sana ndambu moko eza mutetela ndambu moko rwandais parce que olinga koloba yango te nazo parler sur mais nazo raconter kaka mo ba histoire moko sur les bazombo nalingi yo oyeba likambo moko ozali koyeba te Papa Wemba asha mofoto aloba yango aloba tangu Papa Wemba azoya na poto batu oyo mingi basimbaki ye ezalaki bazombo babetisi ye ba concert
omoni lelo rive kono abimi azo parler likama ya papa Wemba kama Niarchos. Mais Niarchos tangu ye aye poto akuta pe bazombo mususu baki na poto basimbaki ye bavie kosi. Vie kosi na asira komi na poto ba 74. Basungi ba Niarchos natangi kombo oyo batu oyo baya na poto ya kala à cette époque bako rappelé au kombo ya vie Vicky Kosi. Vicky Kosi aza mwana njili ayaka na poto en tant qu'étudiant na tango wana na France, Belgique, France. Lelo le vieux aza na Brésil, Muzombo. Tozaki na vieux moko azaka na Belgique, lui aussi s'appelait Kosi. Un autre Kosi. Il a déjà décédé. Ayaka na Belgique dans les années 60. Bana na ye baza na Belgique tili baza vivant. Emmanuel Kosi azaka kuna na Belgique. Et le Kosi que je parle awa ayaba 74 na France ye. Lelo aza na Brésil. Bango basunga batu to bayaki akala tango wana. Na ko rappeler yo papa Wemba azaki na batu mususu oyo avandaki na bango oyo aliaki na bango o bazo sunga ye. Oyebi ke tangu papa Wemba sali voyage na ye, d'ailleurs na parlé na vidéo mususu papa Wemba tangu azoya na Angleterre à cette époque pour abeta concert bana ya Londres bakosomba bilamba bakipesa papa Wemba po alata na concert bakosangisa mbongo balukili hotel. Papa Wemba akomi na mbongo après tanga akomi na poto avani na poto mais tanga tekena na vela musique kena friza bakatisa tepe papa na mbongo te. Donc batu baki na poto nek na Angleterre bazo simba ye, y compris ba wenge to ba bimi bazo na poto bako futra bango ba chambre na peso ka histoire oyo ye bakite na ko laksa yo oyo bazombo basala pour papa Wemba. Lelo yo rive kono azako parler sur Niarchos, azana ba photo ya Niarchos parce que azalaki kolala na ndako na ye soki ake na Suisse. Papa Wemba azolala na ndako na ye tango toke na Suisse. Abimisi memba video mais nakolakisa yo ba video photo mususu ya bazombo mususu oyo yebaki te. Na pesi yo exemple ya Corneille Malongi aza mwana muzombo. Nakosala ba programme mo ebele nakopesa yo histoire bazombo ko basala ya poto comme na Congo. Peut-être semaine yo peut-être moi 5-6 vidéos ko ya te pesa moi histoire mususu ya mabata mbongo. Bandeko oyo baza na video na biso bandeko na ngai bolimbisa ngai nalobaka mingi engangu tulutulu mayele elobi te ke soki nga nasalaka baprogramme nga nazala mayele koleka te. Ba oyo natanga ba oyo nayebaki na kokolo na ngai nalobaka yango. Mususu pe ba mikolo oyo bazalaka tango wana babengaka ngai bisaki leke tala oyo ezalaki boye tango wana ezalaki boye oyo nga na narataka bino quelque part nabimaka historien nabimaka narrateur et puis na racontaka pe oyo nga nayebaki ba vérité parce que nga pe nazalaki privilège ya kokutana na ba mikolo moko oyo batiki batu minene nga nayebaki te, mais avec le temps de découvrir que oh batu oyo bazalaki boye. Alors yana bazomona ngai naza ko raconter ba makambo mususu makambo mingi na ko raconter bino nyonso tuna lobaka ezali ya solo. Ndeko moko auti koloba na ngai ke te ezalaki
papa Mingedi Mbala te mutranga somba avion. Mais ezalaki papa pembeleze mutu. Azaki na mbongo ebele akena ndolo. Parce qu'à cette époque, l'avion, ils ont quitté na ndolo, abi, le panique talu. Il y a son avion. Oh. Il y a un bon son avion. Abi na un bon. Mais bon, ils ont papa, abi, bon fond le coffre. Ba kitisi, ba sac ya mbongo. Souvent, je vous parle de papa Mingedi Mbala. Oyo asangisa kimbongo. Na papa diangienda pour bafuta pona indépendance ya Congo bazo avocat la maître croquet lelo oyo ba mikolo bi no mutu oyo alingaka somba avie zalaki papa pembelezi mutu ezalaki papa Mingedi Mbala te. Donc bango bazalaki batu ya mbongo ya tango wana batangelinga bakombo ebele ba papa Kuba babila ngai ba papa Ndombasi azali musingombe te, azali Moussa Salvador. Balobi na ngai badokolo azali na ye Muzombo, kombo na ye Dodokolo. Mais génération oyo ebotaki ye pe aboti lokola babotomeki na côté ya ba Congo, bango nde bakomi ba Congolais. Mais génération ya Dokolo ya tata ya koko ya Dokolo azali ne Angolais. Ayende kobota ba Dokolo na ba Congo. Dokolo ayeko bala mwasi ya mundele kikita wana yeko laki na bazombo pe atata na ye na mwasi ya mundele mbongo bazwaki na Denmark yango bakisala kikita ya ba chambre froide na kopesa bino lisolo ya Dokolo na kozongela yango parce que mingi bamona lokola ngai na melaki diamba te verkis azana bomoi na kufite le yuvula verkis enzimbu ngaka kala zau verkis enzimbu kwenga zituka verkis kia mwangana botu na ye mbongo ye azalaki kosala kosoma ma streamer kompesa borkese azalaki mbongo ya nani mbongo teki wapi bango na ba kisombe mbongo wana eutaki wapi nakoyela bino lisolo tango ekoki ba vete ni sutu ebima likambo ekobata mezali susu te tango seleki ya kobomba ka masolo lo fete zaya enzombo nani na lakisa bino bamakambo mingi boyebaki te lobobo tala muto ya oyo yebaki te na lakisa yo ye omoni ye na relation malembe omoni ye talaka ozomona mutu wana yo yebaki te wana yo omoni oyo na kopesa bino lisolo na ye ya foto la lakisi bino boko fongola minoko omoni papa Wemba oyo yo zolobela omonaki ezaki vie na yo omona papa Wemba yo omonaki vie na yo tala nakolakisa yo na papa Wemba mosusu oyo yebaki te ava yo yeba ye bazombo oyo bazaki kolia na ye komela na ye nalakisa yo po mbala nsima lisolo papa Wemba oloba lisusu te Corneille Malongi nalingi nazala na koteka yo te mais nalingi kaka po ba vraie histoire mokili oyo eza kobatama ebima il est maintenant temps de raconter les vraies histoires oza kotala oza kolakisa yo monaki ke papa Wemba yo yebaki ye ozomona na yebisho kaka likamoko oyebaki teke Corneille Malongi azaka mwana Muzombo oyebaki yango te
na yebisi ke Vako azaka mwana muzombo soko yebaki te. Rive Kono asia mibimisi alobi ke azaka mwana muzombo. Omonaka nalakisaka yo ndambu. Nakolakisa yo ba sekri musi ya Papa Wemba oyo yebaki te. Omoni Papa Wemba ba photo yo so mona yango nalakisa yo oyo yebaki te. Talaka nalakisa yo mususu oyo yebaki te. Oyo tia na Papa Wemba nalo yebi yete. Batu oyo bayambaka Nyerkos basalaka na Nyerkos tango akala na poto soki Nyerkos atini bilamba batu wana bazaki bazombo oyo baokena biloko bakepi ya Papa Wemba na Kisasa tango na ye abandiko ya poto sika. Ozomona na yebisi yo lobobo ba mikoleko ya na koyana ba photo ba video na kochela yo omona bazombo oyo yo yebaki te. Parce que yo monaki Papa Wemba yo nde muto yebaki ye te. Papa Wemba azalaki mutu ya batu. Azalaki na batu ba yebaki ye. Oyo bazalaki kolia na ye. Ye azolala bibi na ndaku na bango. Antaki libota. Me batu wana bazalaki bazombo tona baloba na bango te. Tala mutu oyebi ye. Mwana muzombo. Nazali naka ko répondre lobobo te. Parce que nalingi te bolo baka ata mususu te. Nazali naka ko répondre te mais nazali ko raconter histoire. Ba histoire nazali ko raconter na ko pesa bino masolo ebele. Balobi nanga kutuo Ngunza Changlai abetaka pena Léopard abetaka match contre Sénégal. Bien que bakangaki ye, bien que Benfica bakanga beta ba l'équipe mona ezebe na Benfica à cette époque. Mais quand même na Léopard abetaka match moko. Quel que soit na ko raconter histoire de ce Salamaki ya ve Changlai et puis na ko raconter histoire de betaka na Léopard. Bandeko pona lelo na suki nanu awa lobobo ko fonga susu mbanga te na likambo o etali bangole oyokinga pona lelo na suki awa botala oyo kolanda nasala ko be na raconter bino Simon Bongo di Matondo